Village Maison Race de Becker Ambara Kousiama. Alors Lingo ça va mariage na yo, ba anniversaire, ba retrait de deuil. Et puis nos images tour du monde. Makanga kata kwa kandala la kati ya Paris. Olingi bilili ya soin. Olingi masolo ya kitoko na Paris. Équipe ya rapé moko. Et puis nos images. Ah! Lamba ba bilili batu ba sepela et puis Que Dieu soit loué, donc je reflète le Seigneur et je présente mes condoléances à toute la famille Marie Missamou et tous les enfants de Dieu, le musée chrétien de Kinshasa, de partout dans le monde. Vraiment, on est venu honorer la mémoire de notre bien-aimée, la sœur Marie Missamou, que son âme repose en paix. Je bénis l'Éternel notre Dieu, je bénis le membre de l'église la puissance du Saint-Esprit Astin. Je suis le révérend pasteur Daniel, visionnaire, ici à Paris, et que Dieu soit loué. Et je bénis cette chaîne de télévision qui m'a fait cette interview. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, on est dans la www.panzasango.congo. Nous avons frère Jackson. Wazali Kunzi, Azali Vie Oyo, Akamba Baleki Ebele. Babi frère Jackson, na monio na matanga ya Sœur Marie Missamou. Nene baka impression na yo par rapport à matanga. Impression na ngai ezali d'abord matanga ils ont le cas très bien. Na monike ba musicien nyonso na poto ba sangani. D'abord c'est une grande joie pour Nangaï de voir que les musiciens Basangani et nous avons soutenu les locaux pour les Salema. Et nous avons la tristesse, ma cache en même temps pour Kabiso. Et ça passe la montée Mamingi de voir que nous avons accueilli un âge très très jeune. Bon, mais comme on dit, nous avons voilà, on ne fait que remercier le Seigneur. Le même jour au Akufaki, par Paul Balenza. En tout cas, d'abord, mais la réalité est là. Donc on ne fait qu'accepter. Ça nous a fait vraiment très très mal. Voilà. Aza sœur na linga kimingi. D'abord nga na linga ka ba sœur na nga nyoso na linga bango mingi hein. Nebike ba yé dans le Seigneur, ba ya okuta biso, donc ça musala et basali musala encore plus que ça. Donc eze cérémonie na pona ngai na linga bango mingi, na linga ba yembi mingi. Po bazo connaît musala autre. To banda na devant Nikolo et musala za okene musika. Alors to perdre élément moko munene, to perdre vraiment élément moko munene, mais nzamba kumama. Merci pour les actions na kozota mingité et ça pendant sangwa Congo bae bio okambi ebele osali mingi ozosala toujours yaza yaya baleki ebele ayaka ko participer na biso pona kolela Sœur Marie Missamou. Alors lilobaka suka yaya pona dotiko kene na yo mais lilobaka nga suka ezali en tout cas to simba na makasi to sala ba erreur mingi te po to meka ko lakisa vraiment le kumu ya Nzambe to zaba na Nzambe il faut à la bomoko. Voilà. Merci de vous avoir Yaya. En tout cas, bonne journée. Hein? Merci beaucoup. Merci. Toujours continuer toujours l'impression à biso à la moni maman ni na mona okala. Maman ni mona nsulelo. Na mona nsulelo. Nazo pambola bande ko nyonso o bazo landa biso na émission o zo sala pona liwa ya ndeko na biso
sœur Marie Missam. Exact que na mona na kala maintenant donc ils ont permettre nga penza mingi te pour na bimaka na zo bima mingi na musala parfois je l'ai belé hein na kokende ko koteya ko yembela nzambe c'est pour cela ozomona ngai te donc vraiment na kati ya Paris pe liboso nazali kovanda musika mingi kolongo États-Unis toye kovanda na Mulhouse sikoyo tolongwe Mulhouse oza na province moko musika 6 heures oui côté Suisse na Paris donc na côté Suisse na Allemagne mais sikoyo nzambe asali ngolu na ye kozonga kote oyo ya Paris donc bobando monanga mais naza vraiment na temps vraiment ya ko se préparer pour na kobimisa nouvel album dans les eaux du Makalati. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Mais dès que tu es na musala oyo toye na matanga oyo ndeko na biso Marie na ko senga vraiment na bandeko ke interpeller biso que ndeko Marie accueilli mais biso oyo totikali les son mine oyo biso to koki ko tirer na liwa ya ndeko na biso. Parce que Bible le lendemain appartient à Dieu. Donc toza na eloko moko to biso to ko loba liwe ko ya dans quelques minutes ko bima awa liwe ezuyo mais zo senga na biso to se préparer mitema na biso ezala moke parce que ketangu liwe ko ya écoute yo ozali bien préparé oza déjà prête pour que le Seigneur okende pa inaye. Et donc on a aussi na bandeko ke to se préparer to bongisa mitema na biso tala yo moko ndenge nini otambolaka tala evangeli na yo donc tala entourage na yo ozana témoignage nini na entourage na yo et donc ezosenga na biso ba na nzambe yango wana nzambe aza bolingo aza nzambe moko abwakaka bana na ye te c'est le moment yango oyo to vraiment que mibwaka lisusu epai na ye je vais dire seulement que le moment est là bientôt comme la Bible nous dit que Jésus revient bientôt pour l'enlèvement de son église mais il viendra pour chercher l'église sans tache ni ride. Donc akoya ko luka ba mo santu donc est-ce que yo na kati ya ba santu wana on juge personne. Merci maman. On juge personne mais eloko ngana sengi ko interpeller bandeko na ngai que le moment est là. Donc vraiment de qu'on a biso to sala ki na ye accueilli to bungisi ye mais ngana yebi que donc Bible lobby que dans toutes circonstances nous devons rendre gloire au Seigneur. Na yebi que to kokutana na ye un jour. Ouais parce que tout ça va pèlerin na mokilo na se na moyi. Lobby ko kozala ya lo yanga lobby ko kozala ye parce que mbula ate umeli e noka kaka e noka ka soki noki pa na nga e noka pe pa na yo e noka pe pa na yo donc eloko na ko loba yango wana mutazana tango na ye tango na yo pe ezali mama ni moi témoignage amuke kaka oza moyembe c'est kosa ta moelo ko moko te ya ndeko na biso sili ko tika biso po ela musa biso momuke yo nani ndenge Marie Musamba bande ko loba yo nani yo nzambo yo pananga ye yo nzambo yo elonga nanga ye yo nzambo yo yo nzambo yo donc eloko na kokolo baka yango wana. Merci maman ni na otango mingi te to continuer ko lela toujours ndeko Marie ninga sili ko tika biso alors balandi à www.ozalaki maman Ani o boyebi maman Ani na biso o asepe sa biso Ani mobejo asepe sa biso makambo ebele mama banda makambo wa balandi ya www.pandasango ya Congo na mona mama Blanche na mona tellement kala esalinga esengo mingi lelo na moni susu na matanga ya ndeko na biso asili ko tika biso sœur Marie. Alors maman Blanche nene baka moi témoignage à muke pour la sœur Marie moi témoignage za nango pour la sœur Marie. Témoignage ça sœur Marie a tiki biso c'est vrai que ça douleur m'a cassé. Sœur Marie na yebi kaka boité
Sœur Marie na ba début na ye tanga bimisi premier album na de Baba premier voyage na poto tanga komi na poto et pas yana ye Nico abenga kita donc tokenda kozwa yenga na mobali na ba to vandane na ndako premier voyage na ye vraiment na ba début na ye tant tous aroyoka ye tolobi quelle est cette voix mais bon tout le banine na biso bana nzambe Bible les que la lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 37 qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel me permet. Donc Nzambe a permettre les bois qui étaient toujours rendre qu'à gloire à Nzambe. Si nanga izande mingi to kanisa mwana le mwana ana amanda na Londres a besoin de maman a besoin ya biso de soutenir mwana wana de soutenir ba maman na Kinshasa et puis voilà. Ma Blanche ta na yo kakayo yemba na yo akola tembe mo muke ya ndeko to tika biso ha. Ozaka mo ba style moko. Alors maman c'est mon Dieu, je te connais, toi aussi tu me connais. Mon Dieu, je te connais comme mon père. Toi aussi tu me connais comme ta fille bien-aimée. Merci, merci, c'était maman Blanche Tudilou. Yende azalaki na miko ya panda sangwa Congo. Alors là mon appelle de brother Mavinga. Lelo la moni brother Mavinga liboso miko ya panda sangwa Congo. Ayeko kabula mawana biso to la sœur Marie awa na église Miracle nde zalakaka. Brother Mavinga azana moi témoignage pona ndeko asili kotika biso. Brother Mavinga moi témoignage soko merci Edino pour la parole nous pesinga silote logo to na souci nango makasi omoni liwa ezelo moko boye eza place nzamba kala biso bon sœur Marie to zalaki na ye bon na ye to sola na ye deux fois na vie nanga bon asolola bien bon tant to game makambo liwa vraiment pesa biso souci makasi en tant que loi nga asambela ana miracle pas passer jata fumu. C'est pour cela que matang ezawa donc c'est nga biso tout ba play tout aux alawa donc tu veux partager donc toi na souci akufi avant mais eza makamonza nzambe mutape saranzambe mutazwaka donc souci makasi ngo moni batutu bazawa ba tu mbatable bazawa donc biso tout au participer car mes soucis na opesa ka courage pe mes condoléances na famille misa munyos bana kin nzambe ya soutenir bango apesa bango pe ndenge passer Francis pangi nenga te yawa donc bazaka na kimia likamuna olobaka ya wana mais souci na motema tozali yango moni tozala biso to yawa donc nzamba sungaka quoi merci Dino yo na sepeli mingi na brother Mavinga azo représenter sa perle à Paris. Alors babi yazaka te pona bilamba azabe pona kabula mawa parce que ayebaki ndeko asili kotika biso malamu mingi. Alors brother Mavinga mo loba suka ka pona bandeko na ba saper o basili koko manano ate po samedi pe matangi ali olobi na bango nini po na ma auto likambo to kweli nango. Bon ndenge za bona ebike batu msu ba ebité mais ndenge ba image des ezokota déjà boye batu ba ozala pona ebi déjà que samedi exemple yo moko Dino ebine na mikile to vivra bele be ba okende ba kayu donc ndenge za bo ba kayu kutu kala minute ba na 5h bon so to mona nika pona volonté mais samedi pena na sire ezala plein monde ndenge o sakana tsawa bon on se na bato tout ba yebi po likambo zo amutu ezo anzetete onyo so mona makambo yo samedi to yawa na miracle awa on a participé à famille on a makambo ya Marie Misam poza choc akufi avant eza choc yango moni ba mission tout ba sangani à Paris donc yango moni tozawa na bike ba ya tout ma frère tout ma sœur tout samedi ba tout ba osala na bango quoi donc yango na likambo na loba quoi merci à trop ouais Edino yo yebi merci brother Mavinga sikola mona nazozwa imbattable Tsuramboma oh babi imbattable azanga kamboka te balobi Tsuramboma imbattable azanga biso longo ayekolela na biso longo maestro champion nene ba impression na yo par rapport à sœur Marie Misamo. Non ba impression ezaka ke non ndenge Bible lobaka eza malamu toya na ba place ya pasi ke na place ya bisengo au moins na vie ya mutu soko tuni okenda combien de fêtes aoyeba na yesu te mais soko tuni okende ba place ya matanga mwana ezaka na matanga le matanga ezelo ko etikala ka supérieur na motema mutu
Sœur Marie, on a évoqué à travers le général Sonic à Fouta Rockman. Sauf à petit internet, au monde, on a boulé dans Grand Hôtel, au petit maître Djuramboma, dans Grand Hôtel, au monde à Marie Azoyemba. Azoyemba Benat, Rosola, Rosegabi, on se connaissait très bien. On a eu bien à Combo, la Combo. Donc vraiment, tant que l'on a eu une côté indifférente, il y a un moment où on a eu pour assister, on a une grosse compatir mawana quoi. Aujourd'hui nouvelle que Sœur Marie a coupé, ça qu'on dit. Non, d'abord en tant que moi Nanchangu, pour y parler moi Nanchangu, et ça d'abord passe pour ma belle. Donc on va te benga kingai, je sais que petit nanga je sais quoi musicien là pas c'est quoi. Na petit nanga isa golo, asi ka bife na minute yo, Sœur Kutala ikoto yo netikaka. Ah, ya solo na douter nango. Na me ko informer na ba tuti na mo la mezaki ya solo. Ça là ben choc parce que muto yebi bien brusquement ndengwa do nzamba sala biso likamoko atika loko na clé moko ti loko kozonga na décision wana te. Donc décision ezaka ke soki mutu aza kuvi nzamba atika na position wana aza eloko mutu asalaka to te lokola boleli mingi nazongisa ete kotala mbela alakisaka aza nzambe epuis azwaka mutu na moma oyo ye alingi po biso tokanaki te po to na position ser fo ezalaki tala ezalaki makambo eza ebele me nzambe abendi ye avant tu vois. Donc vraiment tozolela congolais mobimba oyo akotikala indifférence aza te parce que ser wana aédifie ngaku na koloba ye mutu alakisi bato ke na mokili frontière ekozala te aza kokota na bamiso bayembaka banzembo babengaka ya mokili na bata théâtre azalaki akotaki kote nyonso vision na ye bato mosusu bakako adere nango na ba 5 ans après 6 ans après amonaka efo fungola babarrière kozala ouvert ekosala bien. Merci champion natiki yo na continue kozwa bandeko mosusu parce que babi journée eza na molai mwa lilobaka suka na bandeko oyo bayebi na baza na informé te ke matanga to pasango awa bana sala miracle. Ouais, vraiment, nous avons la salle à Oueskato de la Sœur Marie. Donc, on a un bon souvenir. On a un bunda, du tout, on a un grand hôtel. Oui, il y a organisé par Général Sonic à Fouta, Yem, Dazo Yem, Bakani, Dazo Yem, Bawana. Le sentiment, donc, belle là, maître Turo, Gagné, Nayo, Tempesini. Le souvenir, on a, et pas la gagné, Zaki Makasi trop. Mais, bande comme ça, la Sœur Awa, Bayape, Nabengi, par exemple, Christifi Moma, Melvi Miracle, Carmel, la Carmelia, oza donc c'est la petite so passe na monte momoni ministère aliwa nzambe côté wana lakisa penage atikali catégorique donc tato bondeli ndenge na tato leli mais na reketeka na bato bazo spéculer mamoni Sœur Marie batebele bazali ko sala kola kolinga ete soko landi banzembo na nyonso tout message nango ezalaki ka mawa na moma mawa mingo ndaza ko souffrir na problème moko wana ya kwa rejeter mais lelo du coup na moni mutu nyonso ko na munoko mutu akoy mutu malamu toyebaka mingi mingi eloko nini tolingi ntango bato baza vivant ekosala malamu vraiment nzambe apambola libota nyonso kolanda message oyo napesi bino mbote mingi maître Tshuramboma lembatable mbote mingi vraiment. Merci tomoni mpe Luambo azala biso awa balobi banda sango ya Kongo afo Luambo ayekokabula na biso mawa Luambo tobengaka Jani Pai balobi ayekokabula na biso mawa balobi awa ezala koyinda bacomédien bazali bamusicien ne tomona mpe na biso el bazali awa tomona mpe mavungu azali awa nene oyebaka mwa impression moko mpona oyeba Sœur Marie ndenge nini. Bon, Sœur Marie nga nayebaki ye na babimisi nzembo na bango ya Seigneur yachikone mon âme biso tosali théâtre moko toyaki na tiere moko petit Seigneur koko Seigneur ye tawayeba nzembo na scène après osala baki na production moko na GB Sœur Marie ayaki wana nga na mikomelaki te atuni nga baya totiaka koko Seigneur namona ya fai te abino na ya komite waumele pe te ake na ye epuis sa bataille ebele tomona ye te na 2009 avant biso to voyage toyaki ne na Kinkole wa na Christian Peti na mwana nga liboso na Sonify tuvale tooli na so maboke Sœur Marie azoleka auta obeta na maluku naki dimanche ntango aleki Sœur baamemlaki Sœur boso koma Sœur yango ayebiseke no tala frère Jani avandi wana
alekaki déjà azongi ti place na azalaki aye wana se maria yafa iboyi toyambani wana akabeni ya 40 euro abi bozo 40 euro ngo baksa maboke bolia na bino abika ke bana se kuna kwa bato ebele akite na se so tira wana et puis osala ke so to ekoto vraiment akser mo bien c'est mara so na mutu nyos akira po mutu donc aso na mutu nyos donc nzamba mara moli mona na kimia la kombo ya bactérie de groupe Janify to pesa ba condolence na famille na ye famille biologique et puis na ba ndeko wali ya mo tilero na zalia matanga la ko ratete et puis apôtre na Jean Nzala l'église Bethesda la pasteur Ange babina comme ça ba condolence na bango na la libota c'est Marie Misambo tango yokaki ke babiso ke Sœur Maria kufi sala kondeni no bona ya ulala mutele nga sangola elbi na munene ay badono ya fay oyite Sœur Maria kufi na mona kwandila sanga bablaki siko na monotala na tali date na tona shamila bona ule na zu poso davile okay mamba solo la bengi kimi la zu assistante ya Yelka la fille est que Sœur Maria kufi a dit oui c'est Maria kufi donc ça y passe bon ngai liwala kaba ngo soute la kaba ga mo samba so bakabwani mais liwa za destin nzamba toka lokumu voilà nzoka Sœur na le kundamite mais ba désordre ozo le kalakisa sa ozo courant nango ozo courant ba désordre le kalakisa sa na yoka ki yango bo eza nango ba mopamba eza ba misa mokili eza ba misa ya nzambe c'est marasa kina asalisho ba théâtre asala ba film na ba musicien azaki actrice ya makasi donc ngana okama so ba wela corps na ye aza mutu esa ke ko pema na ye botika wela bi corps na ye bolo na kimia okune na kimia ake pema na ye boto tukiza mulima mndeko donc personnel merci ezalaki Luambo oyo toyebi biso nsu na monde ya comédie awa eza koyinda toza na bapere ebele awa toza na bapanda sango ya Kongo esala mosala nango nakutani na président Molai aye kokabula na biso mawa président Molai mingi akoloba eza nango te oyebi ntina tozali awa mpo na liwa ya Sœur Marie nayebaka relation na yo ezalaki na Sœur Marie et puis soza na mwa témoignage moko okoki mpe koyebisa balanda panda sango ya Kongo bayoka edino na bi vraiment panza sango eza pasi mpona biso oyo tokufa malgré aza chanteuse monene ya musique ya nzambe toto perdre na cinéma congolais na théâtre congolais dans le monde des arts des spectacles congolais, une grande actrice, une grande comédienne, une grande artiste moko complet, artiste moko na bakalité nyonso. Nzamba Zalokumu pour permettre à Jobso Marie Misambo, mais ma souvenir est belé. Pour la ngana nandi mako séjourner makasi na poto visa na ngai Allemagne tozaka ngona yenzela moko ye pas que visa Allemagne na ba 2006 avant ngana a na poto to solaki na ambassade Allemagne avito okutana kaka tono yenzela moko na Allemagne bon tanga bane ko na RTNC régulièrement soka ye pour biso zaki na RTNC tono okutana na biso na ba couloir na biso frère Jean Boni Sœur Marie donc vraiment naïbier très bien et puis le récepteur makasi dans le côté théâtre alors travailler na bandeko na biso ya Kinshasa na groupe ya Caleb vraiment et sali biso pas si qu'on perdre na moment où on a besoin d'aide mais Dieu est grand aibi pourquoi Joaka na le kamba olobate que son âme se repose en paix surtout que tosengaka na ba oyo bayebi na ba oyo bayebi te bayeba ke batika babimisa kombo na ye te
babebisa kombo na été biso to pesi kombo respect pamba te c'est l'artiste mingi bazolo ba po ba ebite ko za artiste zanani nangna rappelé na bato ko za artiste ezali tango nzamba sali mokili tanga tiki biso na mokili oya se apesa na maboko ya ba artiste yango momoni mokili komi ndenge komi c'est grâce aux artistes yango mokili ozotambola c'est grâce aux artistes yango monto lati bilamba c'est grâce aux artistes yango to yoka musique c'est grâce aux artistes yango moni caméra oyo ye nango po pas filmer biso c'est les artistes qui créent les choses yé pas avec le roi artiste wana donc on perd une créatrice ya dimension moko incommensurable. Dieu est grand. Abi pourquoi Zoaka peut-être permettre que ça va mission sous le mboka na ekuna. Donc ça va sur le coup. Merci président Molayi. Pour la moine tiki. Olobi nikas. Pour la moine tiki. Balobi encadrement et continuer même biso doara bana ya batu. Donc biso peut perdre ba boti na biso ba mikolo bazalaki bazoi biso en charge. Moi na vraiment ba ko tika été. To koki ko tika été. To kolendisa e, to ko soutenir ye na ba projet na ye oyo yaza nango pamba te la vie des ali école il y a tous les jours. Toujours y ko la ko vivre. Mutu mota ko kana mokili ali. Surtout que yaza mwana. Biso ba mikolo to ko approcher ye neska ke na Kinshasa même dans la kozonga ana poto eska fandaka to kotika été moi conseil ezalaka toujours pour na kobisa mwana tambola boye nzambe nde akotika été parce que nzambe loko a permettre maman na yakende akoyeba kozwa soin na ye koleka biso bato na mokili. Merci, c'était président Molayi, président la zone mingité. Ce mois dernier moi ali pour la bat depuis que babuzo be trop na matanga na ye na Kisasa des ordres de trop appelez-moi des ordres de ngao za la main na molinza matie loboko na ye kimi ali. Alors ça même da permettre quel que soit ce qui vient d'arriver pour la sœur Marie eza nzambe mutu alingi ezala bongo soki nzambe a permettre te ata ko mutu ngone na ko zwa vie ya Marie te ata ndoke ngo lolenge nini parce que Dieu est grand. Dieu ce que nous va permettre c'est que abino moi nanga ya kopema na besoin na pona ba tozaka na mission biso na terre a tozana mission tozana mission soko mission esili nzamba peng abengi esika benga biso donc cette mission esili na noté cela veut dire que tozana noir tant que mission na biso esilité ezan dengo alors na sengi na ba oyo bazo ko profaner kombo ya kombo ya Marie Misamba bazo profaner ngo pona kaka na plaisir ya kosala buzz bandeko pardon nasengi pardon na beaucoup fité Laurent na beaucoup fité botika kosaka na kombo ya Ekela Mwanzambe. Merci beaucoup. Merci, c'était président Molayi. Pendant sango Congo tout mon frère de Fosa na biso longo ayiko kabula mawana biso na liwa ya Sœur Marie Misamo nana ebaka mo ba impression ya président de Vos oyebaki Marie Misamo ndenge nini asili kotika biso nana ebaka mo ba relation bwaki nango na ye et puis na moi message moko ya consolation pour la famille na ye. Bon Marie azalaki moko katina baninga donc on a bien ami à Devos donc tu balaki na moi kala depuis je crois 2000 depuis 2000 je crois on attend biso couple évangéliste tout ça qui ensemble biso nyos puis tono sa musana biso nzama bengela biso to ko ba pe kino lelo de à travers musana to kutana Marie et puis chaque fois tono qui na l'église ko kutana partout de gauche à droite avec ma mutu vraiment alingue musala na ye et puis na soka to soki mwata osola mwa mingi ko partager na ye ba expérience par rapport à musala na ya film ya cinéma parce que azaki pe actrice comédienne donc cinéaste azaki pe na ba makanisi malamu ba na toujours ko ba vie bino boza pe na musala nga production ndenge nini bato no pesa na makanisi de gauche à droite. Et dommage qu'il y a Tikibiso, donc l'autre colo bakana baobazola ndabiso. Donc Marie Asela Kinzambe, il faut vraiment tolérer la kimia na honneur nyonso.
to honorer pendant mémoire na ye donc maintenant elle kana kimia parce que ça mutu vraiment à celle qui nous a mêlé tout ça kana bandeko yango donc to honorer mémoire ya Marie et vraiment tango bato tala ndenge to honorer je crois nzambe pesika zela ozalo comme kiatinde mosel na ye asalelaki ye et lelo abengi ya moni makeno biso bato tuzana zaki na longo to bandeko zane zinga to honorer vraiment et osala pe lokumu epanzamba. Merci président de Vos Natikio, tu commis 5h du matin, tu as banda kutokuta sous samedi, c'est un programme hein. Ouais, pour le programme tu es sous samedi ensemble. Merci beaucoup. Merci papa. Moi je suis sur le terrain, là la mona ser na biso mama Rema na ozo moi tango muke, to kabla na yo mawa, na baka moi ba émotion na yo concernant Sœur Marie. Vraiment eza pasi. Mais n'a pas voulu qu'à Nzambe parce que tous kati ya Yesu. Na ebiete ba kufi kati na Yesu ba kufi te tolali. Et l'air qui le kobeta ba mort en Christ. Bible lobi ba kolamuka liboso. Et je bénis Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait avec sa servante. Na senamoi oyo. Et vraiment je bénis Dieu. Ça fait mal au cœur, c'est vrai. Mais nous rendons gloire à Dieu car la Bible dit rendons gloire à toutes choses. Et Naïmba qui na studio, l'Arbalba qui toyemba moko ensemble. Je vais chanter ça. Elle était là, elle le plus Marie. La trompette a sonné, nous sommes endeuillés. Rendons gloire à Dieu, il a donné, il a réprimé sa amour. C'est une sœur que j'aimais beaucoup, mais c'était une sœur bien. Et on s'appelait, Naïbaralo, moi, Lobalanga, Tozo Sekana, Yalobi, Marema. Nazela Mkolonzamba, sa grâce, Nana yo na podium moko. Bacha ba turbulente mi balé à Yesu même podium abi wana moni foza na zénith to yambani to seki to le billet sans lokumu. Mais Seigneur n'a pas permis. Je bénis Dieu pour ça. Dieu seul sait. Gloire et zonge panaï. Merci maman Remanabi que yonaye sugi venda nzamba permeta ki ingoza venda bombe kolozo lokumu yemo kwa binzamba ku mama. Et vraiment, il faut fortifier prière dans l'Aïkei et pas à l'Ibota, surtout, et pas à rythme Misamu. Vraiment de tout cœur, qui est le consolateur, qui est le Saint-Esprit, console ton cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci maman, maman Rema, na c'était le retour kabula mawa, Sœur Marie Misamu tikotika biso, le nzana président, tout bien ngana. Frère Thomas le coffre, avis. Boyibiga frère Thomas CP Sabiso CP Sabino balindépendance en Congo CP Sabino dans les autres juillet sous na matanga et tout CP to leli Sœur Marie Elongo na frère Thomas. Alors frère Thomas tout ba programme ngo et on les kandenge nini pendant moi inano bakundi été. Bon le quoi moi bakundi été donc toujours maintenir programme il y a donc jeudi samedi. Semaine prochaine, tout le monde jeudi samedi. Ceux qui va passer programme, il y a sorti à corps l'enterrement. On a tout Bino Bozali, tout informé, battre tout dans la Bino pour battre en courant. Mais jusque là, samedi, en tout cas, toujours invité Bandekogno surtout. Tout il y a toujours la Sœur Marie ensemble. Oyeba qui Sœur Marie na banzembo de loin ou de près banzembo na yo konsola yo banzembo no sala bolamo boya ensemble tous les la Sœur Marie tout yemba tout sambela tout kumisa nzambe tout bina nzambe pour nzamba pesa ki nzamba zui voilà. Frère Thomas na ko sala ngata mwa eloko moka mukeka Sœur Marie oyo yebi Sœur Marie s'il vous plaît. Ah andi ma Sœur Marie na belé wow. Bosekanga te pona zala Biblia na maboko esika nyonso nakotambola kombo ya Nzambe na monoko nanga okomona ngai ntango nyonso na nzela ya losambo oyebi te nini oyo Nzambe asalelanga mpona zalaka yenga motokutu oyo ya mokili soki osengi ye eloko apesi merci. Donc voilà, donc banzembo eza ebele ebale ya Sœur Marie oyo esala biso bolamu ekontinue toujours kosala biso bolamu nde toloba artiste akufaka te baœuvre netikaka donc ça va continuer de nous faire du bien.
Merci, Balandia 3W.Pandasanga Congo. Tout est que frère Thomas papa si ba moi ba impression na ba souci na pour na liwa Sœur Marie. Alors to kutana bino samedi, to kutana ce soir faire pesa biso adresse pour na batu bako ngabaya koto yo. En tout cas, tout ça, la Romainville, la rue de Pointe, numéro 3, 93 330 230, 93 230, rue de Pointe, numéro 3, la Romainville. Donc pour la bateau, la voiture, bah, il m'a mis à la GPS 93 230, Romainville, rue de Pointe, numéro 3. Tout ça, à samedi, tout allez à partir à 20h, tout yemba, bah, papa la biso, bah, teibiso, tout yembi, tout bini, tout sambeli, pour le Lokuma Zambé. Métro ligne 5, donc voilà, métro ligne 5, direction Bobigny, au qui la Raymond Keno, et puis aux Ubus 145, au qui la 3e arrêt Paul de Coq. Merci. Merci Thomas. Sœur Karine, Sœur Nadège, tout le monde a bon podium tout à l'heure, bah tu es mara pour na lokumu yanzambe, pour na okabula mawa, na liwa ya Sœur, na biso Marie Misamo asili kotika biso. Alors Sœur nanga moi lilobe ali pour na nyeso ndenge lekia. Ah, ok. Bon, Lilo Bezali, enfin, je voulais glorifier d'abord Dieu, nous avoir permis d'être dans cette salle et puis honorer cette sœur que j'aime beaucoup, que j'ai toujours aimée. C'est grâce à ces chansons que moi, Nadège, aujourd'hui, je chante. Grâce à ces chansons qui a fait que je sois différente, enfin, je sers Dieu aujourd'hui comme je le sers parce que à travers ces chansons, parce que moi j'ai chanté, mais je ne chantais pas la musique chrétienne. Je chantais plutôt profane, gospel, comment ça s'appelle? Et dis nos photos, images, à Paris. Et dis nos photos, images, à Paris. Et dis nos photos, images, Sarah Sibambi. Et dis nos images, Maison Race de Cœur. Ambara Kousiama. Alors lingo ça ba mariage na yo, ba anniversaire, ba retrait de deuil. Et bino image tour du monde. Bakanga kata kwa kandala la kati ya Paris. Olingi bilili ya soin. Olingi masolo ya kitoko na Paris. Équipe ya rapé moko. Et bino image. Ah. Lamba ba bilili batu ba sepela et bino.